Siko so moto ebi ne ko yemba te siko italiba eza faute ya nani yango. Eza faute na ye moti. Patron na ya longo le ka so pa longo la ye. Ese ngata ye koma moto. Bon, moto so ay boyemba te talinga ite. Izaka likambo patron ya orchestre. Ba on peut pas bibe ça rango orchestre te. Izaka so nini. Bon, moto so ay boyemba te tali along bakaka. Oh te botika mwana bato so yekola na yako bunga ko yemba ko yemba. Problème ezate. Moni balinga ne bako moseka yo ayembi lokwa nia ya soni ha. Na bino pe bo seka bato bino mo pe boyembi na mino yemba te. Oh, pum mama na yo bata ba betiza pamba. Soko yebi ko yemba te tika ko yemba. Tope sala ba nuance oyo sala ka ya normal. Ko lukate ke ozwa nuance ya moto mosusu. Ah, biso beto zonga la kasha na makamba. Oh, bo badir bo même la makamba. Photo zonga kaka. Ba répétition ka nezanga. Bon, c'est bon. Allez. Na tiki bino na moke. Baby bow. Baby bow. Just still get a job. Baby bow. Baby bow. Baby bow. Oh, ezali na. Bino mo bon ka boy ba ezali. Baby bow. Baby bow. Tu es couronné de gloire, tu sièges dans la victoire. Tu es saint, sainteté à l'éternel. Les séraphins t'acclament, l'univers entier proclame. Tu es saint. Logistics, the best company to ship from UK to Africa. Branco Logistics, #1 for shipping to Africa. #1 in Manchester, the northwest for loads to Africa. It's the Branco's company, it's the best company in the world, sending containers to Africa.